okosinga to banda ko bimanga na yo na ekoma na zeli. Après ozolo balanga moyo yo obota ezate pona no bongisi vite. OK donc langa zeli. Nazo lobano nazo yoka bien te ba makilezo bimanga na nzoto zolo balanga esi la melati. Ya na ngana ndako ko motanga mal à l'aise. Mon petit, alors couta fort. Alors couta. Mon père, faut le babi vérité. Yo, aux aragas, n'a ngamu. On a nos côtés, on a yet. À la niveau n'a été, à mon avantage, on a des bayakawana. Mais il faut qu'on coupe ya routine na ba douche et mon bobalam ben ngama damas super chenga no nakata damas. Nous no moga et moi so sera pas zin. Il s'en mama kil non, il y a ça même pas ni réaction. Réaction aux basa. Pourquoi qu'on a bamba vie on a 20 t'es pas. Solution ni ya solution. Les locaux ni eux dérangé na katina. Ah ben ça bon hôpital c'est ça. Oui. C'est fort. Tu me laisses. Oh, tellement c'est fort, tellement t'es. Babi si dina ni lo bala ngako pele ni. Ah? Oh ba nini? Eh grand frère, kubeta à moi c'est. Bana na to solo. Bo bana to solo. Bo tsala o le la binomba. Bo tsaba ni go le la ko to suka. C'est fort ça ni. Ya. Donc t'as c'était une petite sœur à la maison moi. Yo me checker ça. Na ni mo pita lo mo. Alisto. T'es pardon. Non, c'est que petite sœur nangai. Yes. Ton mon yo, na la tire gars na boma yo. Na boma yo. Acha yo bari. Nous va mettre là. C'est là. Na c'est la petite sœur. Mi ba nini subatana kati ya kupa. Bopo mutablinga ifo zakana lupa. Nazotuna. Te mobala zati. Mobala zati. Ba père moga mikolo nde bafuta banda ko yamda ka simana bima bango. Oui, pour une tuni question. Voilà. Parce que maïli kana akamate. Pourquoi pas akopona mutu mususu na kati ya lupa pointe kayo. Pourquoi il y a trouvé solution ti basa oba moni solution ni na luka bosa oba moni so ba dédommager même pas dédommager bino na bi ke can be fort on a posé ça sauvetage ndena okanole. En matière de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patrick, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de systèmes vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili Pona Bino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa. Nous sommes à la nouvelle galerie présidentielle, 16e niveau, local C. Pour tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787. Pour une amélioration de la santé mentale, esquivez le cumul du stress et le crise. Voici pour vous un endroit alchimique pour un repos rêvé. Flat Hotel Alpha. Flat Hotel Alpha dispose pour vous des chambres de confort à partir de $15. Appartement une chambre et salon à $35. Appartement des chambres et salon à partir de $50. Flat Hotel Alpha à Kinshasa, numéro 19 sur la rue de Kingaboa, commis d'Nguringiri, référence Elengesa Khartoum. Téléphone plus 243 81 96 18 530 85 83 37 987. Appel ou WhatsApp plus 243 81 04 37 139. Email alphadiblin@yahoo.fr. Hôtel Alpha,
Chez nous, le client est roi. esengo ezali ya koyeba ete boza ebele bokotala biso mokili mobimba napesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité oyo bozo tika te kosala biso à travers cette chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci tout d'abord na sponsor na biso officiel yé atika biso te yé apesa biso nyoso tozali nango topesa kayelongo nyape le kumu masanzoli comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth parce que a sponsoriser ki biso a sponsoriser biso pe a kozala kaka sponsor na biso. En tout cas, tu peux sier Matoni Mingi. Un grand merci na fondation chez la Mwanda. Il y a maman la biso chez la Mwanda depuis les États-Unis. Na mobali na pasteur Stani. Oyo bazwa likanisi ya kosunga bana bitike nzamba pambola bino na musala kitoko boko sala pona kosunga bana bitike. Na pesi merci na ba membre nyonso ya émission Bravo Jésus-Christ tokomi bongo nombre ya 55 personnes au bandimi. Chaque fin du mois, qu'on peut ça $10 na bango pour être émission Oyo Bravo Jésus-Christ qui est sur Liboso. Tout sunga émission Oyo et Teya peuple de Dieu et sunga pe et talisa lo lengeni ni mokile ko kende. Merci Nabino ma membre d'honneur. Il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Nzambe ya pambola bino na lo lenge bondimi ko pe ça ba $10 na bino. Un grand merci naba technicien na biso na comme on a dit mon solo Elias so bazali bongo na sima ya caméra p na côté RJ bango de ba ko réaliser émission oyo nzambe ya pambola bino. Merci naba oyo balinga biso oyo babenga biso na ba remarque ba idée concernant évolution ya émission Bravo Jésus-Christ. Yo s'abonner na nous s'abonner, aimer, liker, partager émission na biso soko s'appelle nango. Un grand merci encore na partenaire na biso nyonso oyo ba le sabon sports à travers cette émission Bravo Jésus-Christ ainsi que na kati ya chaîne chez Biso Télévision. Mesdames, messieurs, aujourd'hui toye le sous na maman na likambo koluka koyeba nini koleka na vie ya ndeko na biso elenge mwasi ozali bongo na plateau et mokola lelo ya bonjour. Bonjour papa. Comment on nani? Comment on a Sephora? Ya Sephora. OK, Sephora nani? Sephora Makese. Sephora Makese. Voilà, bengaki biso po oleka na émission na biso. Tout d'abord, totunaka le lengeni o découvrir émission na biso Bravo Jésus-Christ. Na découvrir kiango na landa kiango na téléphone ya sermo tozaki na lupango. OK. Abandaki kota l'émission. Vu que nazaki na makambo belé pe ya na bandaki ko partager ngo na mutute. Yangwana nazwaki numéro oyo pour kena na Bravo Jésus na partager lisolo. Voilà. Alors lisolo ni memeli peuple de Dieu au barotalo mokelo mobimba. Lisolo na ye nango tozali orphelin de père et de mère. Batika biso batika nga na ya nanga ya mobile. Bande kwa papa bazwi babengani biso na ndaku. Tozanga ki place ya meme ya kolala. Na makasi ya na biso azalaki nango akomi ko luka koteka même ba opie pour que tozwa moi studio moko totia mutu tolala. Tango yaya ye kozwa ndaku. Pour moi na kene pe l'école ezate. Pour yaya possibilité na minute oyo ezana nte. Yaya aye kozwa ndaku. To kompe ko vana na yaya ko makobima akezandu abandi koteka. Nga atikala toujours na ndaku. Azaki na tonton moko aza mwana kolo lupango na biso. Tonton wana a déranger nga kaka. Mais suka to ko décider na décider ki to komi ko vivre na yepo akoma koloba nga soki olinginga boko futa ndaku te makambo belé kaka oyo ye wana mwana kolo lupango na biso. Ay comprenez dans point faible. Akoma ki déjà accompagner déjà ba point faible pèse déjà na zaleli. Tant na moni to futa mbonga ndaku te. Alobi et cause appelle bien pour esunga pe ya nanga po yaya azo souffrir. Et comme à dernier moment to epe to bandi pe ko vivre nga na ye. Na comme na zemi. Na ebisi naza na zemi. Ikuta biti ko lobana mututi et pas na biso. Nga pe na gelé na nga na vandi pe kimia azotalela réaction na ye oya ko sala. Yaya pa bimara na ye azonga tongo, abzora butu. Comme ça na va na ndako.
namona moto abeti koko ngabi oui entrer à côté onde toza boye tozokende hôpital faut kaka balongola yo zemi ngabi na condition pe toza nango contre part nazo banga liwa contre part pe eza pe kaka bien pona na peut-être nzamba okiko sunga na ko zonga betide nanga na yaki kondima tango na ye kondima toke na hôpital nzoka nde tango balongo ngai izemi na se sentaka kaka bien te nazo sentir on est quelque chose na kati ya nzoto nanga ezo marcher te na lobi te na lelaka na kati ya ndako mso omona des fois yaya ye atoninga leki nango zolela na kosa te aya na raisonner vite ozalaka nango na minute sonde tokomi mais na bombelaka grand frère na ngai na koyebisa nazo se sentir beta longo kuna ozosala baje na yo oza lukuta essentiel déjà eloko oyo ozalaki na kati ya libumu no esali nini elongwe ngabi nazo yoka bien te soko olobi na ye abandi ko blâmer yo abandi ko gangela natikaki ye nayaki kolanda chaîne nayaki kolanda na téléphone na grand sœur moko ezalaki na kati ya lupa azotala émission ya Bravo Jésus moye mpe na partage na ye lisolo eza te parce que na boya mokeri akoki kosekanga akoki kotambusa mpe lisolo partout naiseka pesanga numéro onga mpe na kosaabone na bango nakosi ye bongo nde nazwaki numéro ya Bravo Jésus ndenge nayaki awa ndenge nayaki kotalisa bapasi oyo nyonso oyo baku oyo nyonso naleki nango donc na nzoto nayokaka bien te nakoma kose sentir bien te donc moi pe naloba na yaya eza te bokendaki hôpital ya nsima ndako to hôpital moko amemaki nga kaka na clinique moko boye ma toute première fois nayeba mpe clinique yango bapesaki bakisi basalaki héritage bapesaki ngai kisi ya komela nazosentir kaka biloko moko ya ezobimabimaka mwa bamiete soki ovandi osanti mwa mposa ya kosesulage botongo okei na douche omonika mwa eloko moko ebimi yo yango wana namonaki mpesi na okefunda ye te yango nayaki na Bravo Jésus poke bomeka na kolandelanga likambo oyo oyebisaki yaki biloko wana ezobimona se nayebisaki me ye azoloba nanga kaka melaka tia moto ekoleka nango mais vu ke linga moko mokolo nzoto nazoyoka bien te yango namonaki yango naye na Bravo Jésus po te na prendre fin ya likambo oyo bon idée no eza nini ntango oye na émission Bravo Jésus Christ tokanisa garçon yango alongisa bo amemo na hôpital bacontrôler yo c'est quoi en fait l'idée ton idée eza nini ntango oye na émission idée na ngai fo amemanga na hôpital wa monene bayeba nini oyo ezomarche te na nzoto na ngai parce que toza boye toza simple borfele yaya na ngai na capacité akoki kozala na mbongo te moye mpe naloba na ye boye nazobanga parce que nayebi aza kanda makasi akoki kosalanga mpe lo mwa ya mabe yango na ye na Bravo Jésus po ntango tokobenga grand frère na ngai peut-être ntango akolanda papa ozali awa peut-être akoki koyoka ata mwa soni moko boye akoki kosangela te mais malgré aogangelanga mais akotia même na se parce que soki naboyaki koyebisa yengo parce que aza kanda nazotala mpe condition oyo aza nango mpo nakoki kolinga te pasi na ye eza pasi na ngai mwa mobali wana mwa mobali wa question wana il faut amemanga na hôpital ya monene pour que batala eloko nini ezomarche te na nzoto na ngai mpo naza mwasi mpe kokobebisanga mpe bapare ebele na kati ya nzoto bosali combien de temps tosali na ye 6 mois 6 mois depuis bozobima na ye oui ok zemi olongoli eza ya combien de mois zemi na longoli nayaki koremarke yango ekomaki déjà na 4 mois mpo ekoka 5 mois ok maintenant lelo oyo bokoyebisa grand frère na yo parce que ozobanga mobali mpe alobi na ye sikoyo après makambo alobaki ke alobi nini alobi ke omela ti ya moto namela ti ya moto puke vi ke elongola basalite oyo etikalaki mais malgré nazosalela yango mais naomona changement te na nzoto ebokondima ye na facilité nyonso malgré ke ayebisaki oke bofuta ndako te yo en tant que orpheline osambelaka oyi nasambelaka omoni te ke otie vi na yo en danger bandeko ba bolingo boyoki ndeko na biso ya mwasi makambo alobi soki na comprendre idée na ye alobi baza ba orphelin
ils allaient yé na grand frère on a yé va vivre ensemble. Grand frère a été karamai pour être survivre. Va foutre la ka na vous foutre ndako za combien studio? Eza moi studio moka ya mukie kaka. Il y a combien vous foutre combien par mois? To foutre bah 30 000 comme ça. 30 000 francs congolais. Oui, 30 000. Oh, ils ont revenu même pas 12 dollars. Suite au tchao on a dollars 12 dollars. Va foutre la studio na bango 12 dollars na kati il y a le pango moko songolo pakala. Alors moi na ya papa le pango abengi abi moi na yaka ozali kitoko na sepe na yo mais pona kobakisa moi pilipili mungu ayebisie bwana kufuta susu ndako te soki nga na yo tolingani. La grande amoni eza opportunité malamu pour na alléger grand frère nanga na kufuta ndako nde asedaki nzoto na kosede wana ezeme kotaka te ekoti tango pe oleba vanda na ebite likanisi akolongola ezeme utaki epandani eutaki epai na ye mpona nini bolongolaki zemi mpona nini nalongolaki zemi natali mpe soki nabi nabota na minute oyo nakoki kozala na pasi mpo grand frère mosala malunga eza te peut-être mpe ye papa tie zemi akozwa mwa na charge te mpo na ye alobi raison na ye ezalaki ye akoki kobota sikoyo nanu te mpo nanu ainstalle nanu vie normale te donc pour que tobongisa nanu avenir oyo alobi faut tolongola nanu zemi wana pour que toyeba kovivre na oyo ekoya liboso. Yo za na âge nini? Nga naza na 20 ans. 20 ans. Voilà, badeko ba bolingo bo comprendre le solo mais lelo yo aye ko informer grand frère na ye parce que azana moi problème makila abi bazo apparemment si je comprends bien balongoli zema na bien te. Il faut créer ba infection et tout mais be mutna liwa. Dans ces cas, Total Sports, et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bien sûr, le sport de Maman Sheila Mwanda, tout sunga ba orphelin, tout soutenir ba orphelin, nzamba rozanga teko pambola. Mudio so linga rachik mukadi, o linga ka émission Bravo Jésus-Christ, sur ozo penser na ba orphelin, benga Maman Sheila Mwanda, pour tout sunga e na likanisa zwa ya kolesa bana bitike. Total et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus-Christ. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika, ngonga yango, taya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike, maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana, tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin, biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo kotisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le Père des orphelins. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Une amélioration de la santé mentale, esquivez le cumul du stress et le crise. Voici pour vous un endroit chimique pour un repos rêvé. Flatotel Alpha. Flatotel Alpha dispose pour vous des chambres de confort à partir de $15. Appartement une chambre salon à $35. Appartement des chambres salon à partir de $50. Flatotel Alpha à Kinshasa, numéro 19 sur la rue de Kingaboa, commune de Nguringiri, référence Elengesa Khartoum.
Instagram. Téléphone plus 243 81 96 18 530 85 83 37 987. Appel ou WhatsApp plus 243 81 04 37 139. Email alphadiblin@yahoo.fr. Hôtel Alpha, chez nous, le client est roi. Voilà, tout à bongo sports, il y a Maman Sheila Mwanda. Na pesi mbote ska ozwami depuis États-Unis ba de bolingo tozongi pour tout ça la suite il y a émission mokola lilo na pesi mbote na maman Astrid, maman Vicky, maman Ange, maman Paola, boza tellement belé na pesi mbote na ba donner union so ya bravo Jésus-Christ na kata groupe na biso désormais bonne passante va dérouler kaya remerciement donc nzambe apa mo la bino lolenge boko soutenir émission oyo bravo Jésus-Christ yo bolinga ba intégrer na kata groupe bengangai na sima émission comme là qui va pas chic côté ça na kata groupe au pesa ka $10 chaque fin du mois pour une évolution il y a émission bravo Jésus-Christ la grande tozongelio oza prête il y a tout d'abord on a côté na no mutachioze mi pour tozoa qui épée comme ça mais quand même ko solo la naie hein bon soit proposé à bala yo on le bani la monnaie déjà aza aventuré parce que ce kazaki na posa à balanga ata condition alinga kata la condition ezemité alinga ki a garder ngo to bota mwana mais tant alobi na longola zemi pour bon ça venir pour les ata na zongeli c'est que avenir alobi pe ezalaka passe c'est que abanda ko zongela ngoka yango na moni papa décision na ngaje papa azula nga des solutions parce que ce qui grand frère na nga a yoki likambo yo et ku komema biso même na justice yebisa baba les ongo ka libumezo soit ozo ka ndenge nini ngana ko expliquer libumezo soit nga yo so makasi ce qui libume bandi ko soit nga ba fona bando senti baba makile ezo bimanga da fona saigner ebele. Dis-moi un peu, ça fait combien de temps que au sali remarque que makile ko bimanga pe olongola gizemi na longoli zemi o sali un mois na 2 jours yango mtu ezo sanga boba makile ezo bimanga ya buli ya makila vraiment ozo sentir baba makila o ba mabe wana donc nazo dans ton olingo que c'est soulagé makile ezo bima vraiment ebele et on met les antibiotiques té antibiotiques moka ba ampicilline o bon ba komela kinga maintenant on a ta réaction mon côté beaucoup c'est la ngai mutacheze s'il vous plaît beaucoup c'est la ngai comme ça on va savoir la vérité sur ça. Voilà, papa, Yaka s'il vous plaît. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien. Problème? Problème exact. Vandana. Pourquoi tu s'en vas Koba Mate Vanda, il n'y a rien qui se passe. Vanda. Et bon, il y a du mouton si on a ôté. Hein? Johnny. Non, tu n'as pas Alexandre bien avec son gagné comme comment on va réseaux sociaux. Yosko. Vous allez bien? Comment on est? Comment on est, papa? Comment on a Riston? Riston? Ouais, comment on a Riston? Où ça l'a Anina? Bon, on a un gentleman. Gentleman, ça veut dire? On a un playboy. Playboy. Un garçon playboy. Ouais, ouais. Ça veut dire playboy. Père, on a des... Ma foute comme matanga par rapport à ma foute mal Alexandre na TV na tu vas filmer na bangote to solo la biso to solo playboy sikoyo nena yeba usala ni na fi na yebi kwa playboy oza garçon swag oza libogar usala ni na fi nga débrouillard débrouillard un cascadeur jusque là le belo hotel hein na yebi te so suzana imsoni ni vina ngai. Oui bien. N'est pas tout, n'est bien. Absolument. Oh. Est-ce que c'est l'hôtel? Mais alors, on a besoin d'aller sur l'eau, moi, bisous betos à la tour, on est membre de ça. Bon, oui, ça va, on a n'est pas palette. Attends, on a besoin d'un cause solution. Tico, ne, il se fait après solution. C'est bon, là, qui n'a pas sa solution. Eh, voilà non, pardon, s'il vous plaît. Voilà non. Tout sur là.
Wa playboy. Playboy ça veut dire que wa play. Do solo. Mais on mangana be solo na yonga na omona ki wa da playboy. O solo kitoko. Maintenant, ya makambi yo yebisi biso ya zaite. Mais on yebisa biso po yebisa na biso mbali to yo kana po moi mitune ezali hein. Fona banda na début likambo yo ndenge bandaki. Na bandi sur likambo. Oyebi beto za on fait de père et de mère. Mais au luka ko bebi sa vie na ngai. Oyebi grand frère biso za moteki mai. Okosi ngai to banda ko bimanga na yo na ekoma na zeli. Après ozolo balanga moyo yo obota ezate pour non obongisi vite. Mais ngape na ko trouver normal okosi ko singa to ando futa mbonga ndapote. OK longolanga zeli. Nazo lobano nazo yoka bien te ba makilezo bimanga na nzoto zolo balanga esi la melati. Ya nanga ndako kombo tanga mal à l'aise. Non lo bala yantimba ni. Ton a bande expliquer ni. Mon petit, à l'okuta fort. À l'okuta. Mon petit, faut le baber vérité. Yo, aux arabes, n'a pas mot. Comment on peut se dire sa réputation n'a pas battu beaucoup? Petit mon mieux, bah côté chez Bisso, bah foutre la chez Bisso. Très bien. Quand na mon anzi na ngaya wana buye, amuna ba ya ba play bazara ni Bisso wanoko tozalara. Yimugu we mumbuye, nga première fois na mona mosto kinga mobile na douche. Na ke la douche. Yeko. Ozam moi aussi. Tu as bien rendre un sifflet. Oui, na bien. Comme ça makambo na te. Wa playboy. Mais tant on est au kinga na douche après ndo chezemi. Il faut comprendre que non. Naya. OK. Naya, de la chair faible. Na kuka été na sidaki. Elle nga bazimi moboué. Ngane to beti sur 3 mois et puis ça nga zima 4 mois. Est-ce que ça la rappelle? Bon, on a 6 mois. Moi tout ça 6 mois, c'est 6 mois. Oui. Wa malade dans tout. Mon est mon petit gars bien. So ko za malade, so na za malade na mutuna. Na ko vivre na moi mkelo kwa. Na le voter. De na wona nkelu wa nota mbono wapi. Na hapo. Kwani go tabwana te relever. Na danger de moi que mais c'est fantastique. Na to ya za ndeni. Oh, na fantastique, tu veux au moins ta classe T. En classe. Ah niveau na ngati. Wana no côté, na yet. Ah niveau na ngati, amona manzina na ni bayaka wana. Na yimu ko bakufaya ya kukinga na badush mu balambe ngama damas so pachenga no nakata damas. Muno moga mo so pas zini. Siku alinga zibi natali pege no nga ko ma réputation ngati la pa pecha basemba o na pangi vio na mwa dokotolo wana via pesi na mwelo mwa twangina na pesi petite zini pe longo na moni makila après ba l'équipe ba jour ba semaine ou ils ont amuna ka makila bon ba ça ordonnance tout ba payer ba kiss ba etia moto ba etia kai donc chopé là papa est-ce que obi ke iloko ça qui de un tout que non msikate ndo zo qui opesi ba question des infractions na mission à l'état mais il faut que na mingazimi na sangela yo nango yebi ya kana mingazimi siko nga nga mo de ndongo za bo opesa ba parents no kapasi ba parents bazali père alime anda ya kenda mais akufa pecho no bana banyunga pale bele ba garantie ngo vida na bomela bongo ba moto mais Chiko pona yo est-ce que biki ndinga zana azo bima makila il faut bomeme na hôpital na mabiki zo pesa ki bima makila na bien makila bon si vous pouvez bisango mama makila ah na yebiso osa même pas ni réaction yo za basa c'est que na garda yo monki donc pourquoi qu'on ba vie na on avancer te pardon mam to cela ya sérieux si on a ba vanti on peut t'arrêter OK boloko nga pena ba parents no OK boloko bon te donc ça veut dire que il faut ça la ba infraction pour za ba parents pour papa Zali ça va pecho ah massa il na commettre infraction te za infraction ça veut dire que yo longo zemi na minute il faut ba azo hôpital ba sala héritage parce que biloko o ya longo la ka bomo na bomi atikali na kati ya ngai no nga prochain nga ba voyage nga no atikala bongo te sayo il faut to longo la zemi nga pena monoko mbongo ma musubo ça okoma makambo c'est et tu vas blague mais ça peut t'écouter la vie hein au niveau moi sur le suka je le souhaite pas à soutenir aux amboloko
okanga pendant 10 ans boloko ye nakanga mapo nini yimo esinga to ngola semi ese ba yo mto pusaki nga to ezala yo eza déjà que non sur na pesa mbongo mtali boso na yo to pesa mbongo ngala ko pesa mbongo parce que mbongo na pasi ngala ke pesa yo nga $10 na contribuer na ozo so $10 no ke noko yibo pa parents no pa na kosi yo mo ketanga mo wa moyibi vena obeta pecho te boke na obeta yo oza na plateau ba responsable ba otala yo alors que ma vie na on aventure te hein comme un conseil na opesa yo comme ma vie na aventure te ça peut te coûter très cher ngani o regretter vino na bu ngali nga ba vantine na tena vina nga ole kisanga na ba TV na ne ba binga cadre mo bu ye na apolo kwa oza cadre wapi aventurer tout fait nga aventure ya olingisko attend obeyisa ki ye olinga oloba na yene so na ye nga kande ko mo décision na nga suki ezali alukila ngai solution po so grand frère na ngai solution nini alukila batale eloko ni ezo déranger na kati na pesa mbongo boke hôpital c'est ça oui premièrement l'hôpital papa on pesa mbongo to même na hôpital bazo mbongo momo basa mbongo combien auto na hôpital mnene en plus mene na hôpital mu kiete o manganya mnene hôpital mnene ngo ko basa ko gafe ngo so ba eza capable pe ko bebisanga pe na ko tika pe mutu mona botite batala ka éviter batala ka soni déranger ko ba kaso so pona ba makilo ezo bimanga pecho muyibi ave yo ne amuyibi nga donc eza bo manipulé o manigasika ka pour luka mwenga ne ka tozonga na esimba ti ya pe na zongelo ya omeni faut lukila des solutions omela nini no mena no te papa diamba ndo mo amela banki yo mona déjà so pe so mela ngoko kima et bon yo pe okolinga mbala mela banki papa la compagnie so pas avec les so pe ka sentiment ka poto futa nda kuti na comprendre pe ko lukila nga solution vendi na bo aspect na ngemo bena ba baba noa boloni pardon chef nazo benga obi grand frère na yebi ko chaizem grand frère na timba ngo masa na ngato zana na baba bani to ba ya nzela na bien timba so ya mbuka na opo timba yo zana leki kwa yote petit mo leta ngo nzuto no salito ko bien ke yo mo solo ona ta fina na nzuto po ani tika ngai ma humiliation au salon dimanche mais ko lukila nga solution bane wa bolingo na gosenga beaucoup selanga na no total sports voilà total parce que yo apparemment je me makambo na aventure mais ko senga pardon te hein faut pas demander pardon hein parce que yo yawa na on tourne ba question yo me makambo aventure pesanga mutu na makolo on parle de choses sérieux yo me makambo aventure to mettre le soleil à vie s'il te plaît to mettre makambo na vie normal yo me makambo aventure c'est qui ne pas aussi bien pour un homme. Parce que makambo mona romike et go créer des problèmes dans le lobby pe obimia ate bakangi yo. Comprendre? Donc il faut que ça là, on m'a dit moi na bato yo za histoire za gileki na yo. Moi ça gileki no ya moi si makambo salier, ba ngo ba saleki na yo. Leki na ba ko za zuba bubite. Non ko za leki gizengi bo. OK. Bane wa bolingo total et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. MK au Pacifique Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar.
de retour, mesdames, messieurs. Tous un grand frère déjà. Azokota dans quelques poussières de minutes. Mais entre-temps, na osenga bandekolanga bosa kimia na plateau. Eli, Dilige Mosolo, beaucoup de Selangai. Grand frère, s'il vous plaît. À côté parce que tout solo là, tout le kakoyeba, Thomas Fabien P, Soki a eu bonga mapo à pour rejoindre mission na plateau. Dilige Mosolo, c'est bon? Voilà, je profite pour saluer tout le monde. Ah ouais, il est là. Grand frère, bonjour et bienvenue. Compte s'il vous plaît. Oui, bonjour. Poussana. Oh. Tu es un bio? Tu es Sika? C'est fort. Problème non. Vandago. C'est fort. Vous allez bien? Tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien. C'est fort. C'est fort. Problème non. Non, grand frère, Abébi c'est le Romaroté. Non, Aristo, tout ça n'est pas non. Ça va. Problème non, Aristo. Bon, mais la nini. C'est fort. Grand frère Azao. Oh. C'est fort. Oh. Tellement non, c'est fort, tellement non. Tellement non, c'est fort. Non, non, bon, bon, c'est fort. Ah, c'est fort. Hey, grand frère, kubeta à moi, c'est. Vana non, c'est calmé. Nalingi o c'est calmé, vana non. Non, s'il vous plaît, ya o vana non. Ne unanga mubali, vana non. Vana non to solo. Bo vana to solo. Bo tsala o le la bino mbali. Bo tsala ni go le la bo to suka. C'est fort ça non. Ya. Kubeta kati. Na penso. C'est fort, autant vous m'avez la bisoté, autant vous m'avez la bisoté. C'est fort. Et comme tu vas faire une TV. Et tu me pardonnes. Où on bête Azana un problème na libumu. Toi le bête ça mona na. Oh ya. Yo gina likambuto ni kama tandeki po Azana tena. Vana msho so iska. Vana ya sima ya. Una robo mona maboko. Moni una robo mo vraiment maboko. Monte. Vana isika non. Vana na se. Vana na se. Ya sima vana na se. Quand on m'a bébé, il y a Roberto Mundanjoto, il y a s'il te plaît, lève-toi. Non, quoi. Tellement. Assis-toi ici. Vous avez un modèle au thé, c'est mal monté. T'as le petit qui a une place, moi, à ma baisse, c'est mal monté. Tu n'as pas la photo. Viens à l'histoire de Saraka. Ma parole va couper tout ce qu'il y a là. Non, beaucoup la monnaie n'a pas si. Non, tu as au pied pour nous beaucoup là. Comment est-ce que tu as suivi Zemi? Ça va Zemi, Aristo. Zemi a suivi Nani. Il y a Massana, il y a tout le monde pour nous monnaie Aristo. Il y a Massana Nani. Et maintenant, on sait qu'on a calmé. Nani, nous avons a calmé pour nous sommes collégés. Ça va, la calme, la calme. Bolo bakas na yoka. Yo vanda. Grand frère, vanda femina derrière. Ta petit na robo mai. Télé mai kan fara ya télé. Ma famille à côté s'il vous plaît. Il y a ka télé ma vanda. Ngana ozamina au télé. Yo vanda. OK, papa Fabien kota au vanda pardon. Voilà. Bonjour papa Fabien. Va jouer ici. Grand frère, l'Egnayo Aza en danger. Azwa ki Zemi azwa ki wana akenda ikolongola. Na kolongola wana balongoli bien te, il faut que nous sala héritage ba sali malamu. Ba kena bopito ya sima ya ndako. Ah! Na yango biso to bengi awa to informer yo pe informer. Mon Zandoki. Kanandini maman ba katama so na biso. Ba biso yo no Zandoki. Parce que moi voulais Ndoki. Zandoki si ko beta ya azana ita bien te, aza bien te ya. Aujourd'hui c'est maintenant je te ponani. De l'andar boke no usale ma modèle wana. Je t'informe que ce bête ma belle libumu wana pe ko sala ko kufelo. Dans ce cas ce que photo Luka ba c'est l'héritage ba ça ba longola ezemi na malamu.
po milita bakisi bomizi limeze mizana na libumu na peko. Mais pourquoi il dit que tu petite sœur na Ozemi eza ndeko na biso avandi awa yenda cheki Ezemi mais na olinga o se calmer vous n'allez pas bon n'est-ce pas quitter na le biboye kitana moke donc c'était une petite sœur yem yem cheki Ezemi na lingo kitana moke pardon mais c'est pas possible. Et non, c'est le côté. Alors, ça va le plateau. Est-ce que vous avez la tête de Tozalanayo? Les Tostafanayo, t'as la tête. On s'était dit qu'il n'a pas fait la mission à Pastor à la mort. Parfois, on s'en a quand même non, mais on fout une anda. Non, c'était petite sœur Nanaï. Comment on a bon yo? Non, la tirée là, il m'a bon maillot. Ya. Kitana moke. Motema s'il vous plaît. Ça va mousser les guiches. On a fait la métier pour moi. Attends ma casse pour vous monter. Non, tout le temps, on a parlé. Non, on va nous spoiler. Non, pour moi, on va parler. On va monter. Je m'en fous parce que la vérité. Avec ce que vous dites, je vais dire que c'est bon. Manga, c'est un des bobunda bino ukutsolela tsona makamna ona tele bo no vana bekali babana no nakopa babosa lupangu na biso yo to bino na biso bezango te bana bino straight up my yo bana bino straight up my to that sad garçon yo ta pete na mo la démonstration dans ça la petite obunda ati na kopi na bino mbala yo se froyo ozana bokushabika obunda te moni bino obunda ati non moto no koto kuna bochanga ba mikro kuna hivi teo ni bozo publier vina bana maîtrise boza ni na quartier boza imili kuna boza bana ba mikro boza boza para enregistrer botinga boza imili piloter ba mudo bino ndio kutoka kwa imili ngai hiyo ndio imili hapa Fabien pardon yo kama mnoko koloma kwa leo utapopa sana kanda kama simba ina nzoto te pardon na hivi zoza na étape na so kama ko se calme pour en parler moi c'est pas pas on a OK merci beaucoup de se calmer noko oui mais noko sali na mission avec ta peine soit na mais comme soit sur je le suis avec ça là il m'a fait on t'entend tiner aux millions attends là on t'entend tiner ça va pas le tout on a ça moi toi ni c'est ça la pesa la bilo là mon bon ça y est non on a bilo za la carte ça y est possible na tout on peut pas donner que nayo peut-être que ma père de na ngakena OK na on mena mambo problème yo nzile ça ça continue yo akena nzile yo follow ba mama akena nzile na wapi OK to c'est calme na papa nous on va nous on ta save loko osali mabe osali mabe pourquoi pas jeune go karaté osali mabe il faut se maîtriser yo na lobi boye bona numéro sunga c'est calme na to osali mabe okeno tsomola ba tutsemi tala le pesa edi petit jour na sunga OK bon c'est la ngana zoki on il s'arrête pour yo beti do des ans so on mo so autant ça on normal na ina kita yo sipo kana me na lingi boso na ndete na lingi boso na ndete c'est la tokera l'état sur ko kimi sauter on a aritot aba on ba ko promotion de la mission comment on pardon pour ça nzambe na makambo ba jeune ba ko wela parce que ba ko pas makambo ba wela te yeba we ba tondela ba masalite
yebe kuna ima grande ba problème dans ndoto dans fa koto pa tomboki na liko pesa conseil na likina kasa kande ko kufa te abuta kufa kati Thomas Fabien. Merci beaucoup papa Chikuna Maloba. Je crois que na bande ndiko na biso papa Zimba sike papa Aristotle Aristotle tozala na Kenya parce que mbeba déjà c'est ça tozala ndeko déjà ça au matanyo ndenge tozomata tokotikala trouver solution tenir kabona et senga tozala Kenya pour trouver solution na ndenge papa Timba akosenga yo tozala Kenya oleki déjà ndinga zawana déjà aza moitié eza iloko eza kati na ile kosenga il faut intervention déjà na tombango soko kensu na ndenge ozokende na brutalité bongo oya kobeta ili profito place à mabe akateli biso moto ekomi ntango te c'est pour cela to éviter nanu yango po abe komata bien sûr aza ndoki ya vi na ye ndenge olobi maïs subani parce que matala abusana nani ndenge vumana conseil ayo na mi ta vi na biso ne tozala sivyo c'est le ndinga ye a bani boye biso parce que za trop ndenge biso za hôpital banga kisoka lobi on anda boye mususu kosa lebe mama nde ya on ya ki faire biso to trouver terrain abika pona ngana bomé déjà ba kuna boto koma abiki mais soko bomi mais na kina na prison va na passer reste vie na prison que na passer na prison ba honorer mémoire na boti so banga ye non ndoki wa medicine so ye mono ai vie na biso akoko honorer mémoire ya baboti biso te so ngai na sani honorer bango na mbeba o déjà c'est salemi ou encadrer l'équipe bien de trouver solution nasi même bapanga na biso esike baza na minute okanda déjà ezali mpo na ndimite place baza baza calme on eza buzoba makamba boye oui eza buzoba tondimi papa na mama bakufa na pelle desu ye Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lululu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse. nayokaki yo bien ntango olobaki mpo na ndeko na biso ya mwasi quand même ozorekonaître ke zemi eza ya yo non zemi kutu nake mosika ozorekonaître quand même ke oyebi nzoto ya mwana mwasi ayebi yango owangana te parce que mwasi na so alobi eza déjà bongo naona mona initile naomona initile mpo na mtoki ata toyeba soki ya tete ya nzoto mwana biso soki ya ndenge nini tozoluka solution solution tokozwango bongo te na lolenge tokendele bino bobimisa mbongo boni bino bobimisa mbongo na oluki boresir paris
quand même vous reconnaître cop na bango basali nga na utulu ba bien ve na pangi ve awa mwana sema tout pendant pendant moi na moi ça weekend na mbali na douche yo ando ki petro aya sala mabani kasi ve na tinda ye po ve na ye mais yo pe ozama na mabe ande ko nga c'est ya ko kengi lona non mais qui va aller jusque là yaba ngende zana yo ba mo bani no so afia mo ya yele kina na yo pas d'insulte. On dit que yo au Sénat pardon. Est-ce que au Sénat pardon? Non, yo on dit au Sénat pardon. Est-ce que au Sénat pardon? Tant va dire mas au. Pour comment tu n'as ce qu'on a exposé. Faut pas l'insulter. Au sali ma benne ko sali ma be. Yo je mona bato chemo kumba ale memi ko long tseze. Mais bisa ba ba na pardon. On dit ko sali ma kuté da ye ba mibali. Problème te. To tshaka ye mibali. Yo tshezemi. O memi na balongo. Pour venir là ça se cause zemene zengai. Pour venir là. Pour ngale ba na il y a des preuves. Il y a que si preuve tangible l'État arrondimela yé. Na lupango na bino. Oya ko loba sur yo okangalo. Est-ce que yo bien ngo? Eza cop na bon et puis yo comprendre te. Non va no penga pe na expliquer no clair. Bon expliquer biso classe. Moni petit tout. Na ve na ye ba yebi kenga na piscinique. Bon a parler na bango wana mki wana nga mabe. Ye wa biti na so 4 mois futa. Na chila na se. Po yebo fifa nanga ya tana se. Mais donc ya ma jeune ko solo la ka so ye azo bule aboye atingile kinaye ali oluka ngai pona cha ezemi po ikoma na niveau ba ko tulabiso lopango. Si tala ndeti yo poser na question mo ya comment répondre déjà na place nanga. Po ayi bien ondeni a magicien. Papa na na bazaki na plus que le pont que o abino. Bon, question na réponse. À part de qu'on a besoin de timba. Na yo. Mi ba nini subata na kati ya kupa. Bopo mtabinga ye foza kana lupa. Te nazotuna. Te mobala zati. Mobala zati. Ba père moka mikolo nde bafuta banda ko yamdaka sima na bima bango. Oui pour une tuni question. Pona. Parce que mai kana apamate. Pourquoi pas akopona mutu mususu na kati ya lupango pointe kayo. Pourquoi il y a trouvé solution ti basa oba moni solution ni na luka bosa oba moni so ba dédommager na ba dédommager bino na bi ke wana posa wana can be for wana posa sauvetage ndena okano leki na ngaza voilà mesdames messieurs to comme na suka Thomas Fabien s'il vous plaît na botol bien parce que on va solution monter mon na awa ndeto okendele papa Fabien pesa conseil à suka pour toutes ces émissions. Merci beaucoup bien to so na ba responsable ya ndeko na biso yazo comprendre. Merci beaucoup papa Chic pour maluba no pesinga. Et qu'on a profité boina loba boy. Ndeko nanga ndengo lobike bango bazo profiter les pona bomengo nao. Boyite problème exact. Mais ezana eloko mo foyeba na kati ya vie oyo. Oyebele ko bengi le karma. Oui bien. Ramani. Ah, merci beaucoup. Le karma ezali moni mabe ozo sala moninga. Yebaka tôt ou tard ekozongela kako mais plus que oyo sala. C'est bien ngo zone di make oyebi zemi ya ndeko na biso moi cité. Eza na mon problème te mais ye alobi ke mobali o ayebi na vie na ye depuis a comité mon baboye. Eza ka yo. On va le bité eza mamba solo ngana ebi petite sœur na ya mamba solo. Petite sœur na za ki vie. Yango ngana ko bondelo boy. Naza na tolimi yo mingi. Si au moins to bengi si yo boy eza po to trouver solution na ndenge ya kimia avant que ba justice ekota na makambo yo mabe kota ye koma biso bazo souffrir na kati ya prison nde au moins to bengi eza po to lingi yo mingi toza na posa ya vie na yo pe eza la malamu moi likambo soko ye to trouver solution à la vie babi baki soki échographie soko talisa na hôpital azo yeka hôpital la munene vital no ba makambango eza pas de ye bazo muso hôpital la munene ko hôpital la mukela yo omoni ndebi omoni ya cop na bango ça la place na ngai hôpital ma la place no malobate s'il vous plaît to place no malobate yaya akoza charge biso ngai moko na ozala po fo amemande ko hôpital obitungusa te Thomas Fabien mot de la fin toute cette émission parce que ba même biso milai pamba il y a petit problème il faut en charge mot de la fin ezali que c'est clair et net parce que tu as pointé ça dit yende mutu azala hauteur ya zemi mutu azala surface ya zemi ndeko nanga so lingi vina yo soit charge ya mwana mwasi oyo tika makambo zo sala wana
bogene sozo sala wana tôt ou tard ekosukelo mabe makasi na vie ceux qui osent reconnaître yango ke ezayi na bina ke eza ki yaya ni on dit playboy ni on dit oza playboy mais ki playboy na ebongiso vite aza orpheline zwa soin ya makambo sali ya mabe kana ye basala ye poto sila na rabia excusez nga bopesi nga parole te excusez nga na kati mabuba to sila be to abatu comprendre to abatu ndi botso ba mai se sopa ni na serera na nga pona pesa ela ba ilongola zini ndi rattraper nga to sabu to ko tsaba père nso makambo te père na mso bela na no aba tension etungisa yeso meme pardon makambo wana to ke na biso nga to ki to si c'est émission poto solo na to sala na on peut ça contre on na ba ta la biso Thomas Fabien merci beaucoup na ndenge ozaki wana pona tout ça dossier o bana ba bolingo to kotani balasima pona suite to pe idée o to kozwa entre bandeko bye bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.